Oui, bandeko basina bandeko mibali kati na kolo ngai wa bino ndeko na bino mubateli mpate na bino musakoli na bino na yeko pesa bino message na événement oyo ya chaque mois soki ozali ya franchi oyebi yango soki ozali ya franchi te yeba yango chaque mois tozaka na événement onzamba yaka ko visiter bana ya bato pona salela bango bolamu nde tombé dimanche le 11 talatina na bengio ezalaka prière monene to bengi yango fête prière visitation ya miracle ezotalaka ka ba problème babeli kobota kobala ba blocage ba mikakatano c'est-à-dire kobuka biloko nyonso talatina na bingibino boya c'est dimanche le 11 de 15h à 18h. Je dis bien dimanche 11 de 15h à 18h. Biso déjà semaine mobimba tozali awa tozolala awa misale so salama mais yo yaka kaka mokolo wana. Très important. Eratakate jamais. Eratakate ataboni ekenda sam. Ma témoignage yoka ka awa na libanda et dépendaka na mokolo wana. Talatina na bengi bino, que Dieu vous bénisse.